Bonjour la famille, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte très bien. Voilà, quand Shalom naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom na bino nyonso surtout. Boboto bondeko na kati ya mabota na bino. Basalam alaikum na bandeko na biso ba musulman. Respect na ba chef coutumier na biso. Puis topesi bonjour na bandeko na biso néo apostolique. Bandeko na biso ya armée du salut topesi bino bonjour. Topesi yenge na bunu dia Congo na église ya MPV ya Longo, entre parenthèses église ya Bangunza ya Kinkukusa topesi bino bayenge tant dans le bango na ça toujours sourire pona na kola pena bango. Voilà, te vosalite église ya MMA ya 10 hectares na kata Njili na quartier 5. Toute tendance confondue. Vous êtes bienvenue dans sous les baobas, boboto, bondeko, na bandeko na biso église catholique. Alors toute tendance confondue, pas bonjour, bonsoir. Bandeko na ngai na ye to solo la mo muke parce que mbutu ezoko takaka. Bandeko ba koyoka te. Yango biso toyaka pona kola musaka conscience. Bandeko mbutu ezali kokota kaka na kati ya église ya combat spirituel. Ka ndenge nazo yebisa bino combat elongwe spirituel et comme physique. Combat eza sous spirituel te. Combat et comme physique bitumba mbutu koswana kobendana. En tout cas combat ezoya kaka munene. Nakoya nga kolobebele te parce que bino moko boyebi histoire ya combat spirituel na kati ya Belgique soko olingi oyo kayango oyeba histoire wana. Ok, na page na bango F, je crois eza FO Fondation Olangi, eza FOW na kati ya YouTube. Okomona yango ndenge ye moko représentant et puis bandeko nanga fondateur ya combat spirituel ya Belgique na kombo ya Papa Mathieu topesi yo bambote ebele en passant o lelo boyebi na kombo ya Papa Amos na mwasi na ye Mama Mado topesi bango bambote ebele. Kimia ezala na kati na bino ba age na biso epusani eza sous ba age suscité bokoya kozwa ba tension bokoya kozwa ba maladie ebele et kosala kitoko te surtout botala bana oyo boboti. Voilà, bande konangai kolamuka église wana eza église moko siège oyo bozomona oyo ezali posé oyo ezali na bâtiment oyo ezali kitoko. Bande konanga ezali obele moko na kati ya Europe mobimba ezali wana ya Belgique. Soki lelo siège wana ezali kitoko ezali bien. Bande konanga ezali makasi ya mamo langite makasi ya papa langite mais ezali makasi ya bandeko bavandi na Belgique. Ba oyo balingaki kotia la main dans la pâte, ba oyo balingaki ko travailler na Papa Mons na bolingo Papa Mons azaki nango na église yango nde sali wana eza bongo. Bandeko to tiaka ba point na ba i to zalaka ba sentimentalité yango bomona ndeko na biso ya mobali kombo na Yesu nani oyo mobali ya mama di mama kuna asalaka 18 ans na pouvoir kaka na boye parce que sentiment lokola papa mobali na ye kombo na Yesu nani Kabila le fils oh papa na ye akufi topesa mwana ndenge moko ezaki na Gabon. Oh papa akufi topesa mwana biloko wana ezalaka te. Donc oyo nga naza nango nazoya no liboso caméra eza na bana na ngai te. Eza te na makasi kaka bozwa sous les baobab parce que mama la danoise azate bocha mona na nga na makasi sous les baobab ekokweya. Ya koya na makambo na ye mosusu ekozala ndenge moko na ngai moko te. Lelo na oyebisa bino ke soki muto ye na vision na ye nzamba pesi vision na ye soki akufi bandeko nanga vision wana ekei
ata botali na kati ya ba Bible bokomona ata mwana ya Samuel te azalaki neti Samuel. Non, bana Eli bakufa kutu bakenda kosala soki ndumba. Ngai nayebi te makambo ewuti wapi na ba Congolais. Même na ba église faut kokitisa yango epai ya bana mama akufi bopesi bana. Non, mutu pe soki akufi na ye bandeko vision na ye pe ekufi nango. Donc ntango bino bokoya bosalela vision oyo mpe nzambe akopesa bino, parce que mutu na mutu nzambe apesaka ye vision na ye. Voilà, lokola mama olangi mpe asakufaki na ye vision wana mpe bandeko nanga esi ekufi nango. Soki bozoyeba te, soki boza koforce yango nde bozomona bozokweya na kati ya mabunga boye. Lokola mama olangi asakufaki na ye, oyo azalaki na France, continuez. Oh, ozalaki na Belgique, continuez. Ozalaki na Suisse, bokoma ba indépendant. Bosalela sikoyo bosenga nzambe apesa bino vision ya sika. Tokoyi mpe kokontinue kaka na vision ya kala te. Mpo na vision mpe ya kala, en tout cas bata combat spirituel, botala yango malamu. Eza mpe na babi nango, oyo mpe bato ebele bakabola na bafamille, bato bala ebele bakima baparent, bala ebele bato ebele bakima bafamille, bandeko nanga bomeka nani komodifie yango mpe. Pa ibomoni eza babi bobongisi. Mais soki bino bokangami obele na vision wana, botala makambe bandi kobotela bino. Bandeko mbutu ya kosakana te. Mwana oyo na kombo ya Alain Olangi, papa, est-ce que yo zali na bonzambe? Yo mukoloni yo komaki na bonzambe, yaya. Yango bomonaka bamboka eza kobeba. Bandeko Alain mukoloni ni atikala kozala jamais na makolo na se ya makolo ya mama na ye. Oyo leki ndeko na ya mobile kutu abandaka komeka mwa muke bino moko bomonaka mama moko ya kufa la muka ya Muswahili. Oyo alobaka sikiliza, alobaka Mungu wa baraka. Mungu wa baraka. Pasteur Moïse nalobi mabe. Prophète Moïse nalobi mabe. Mungu wa baraka, sikiliza mama wana boyeba ye akufa la buka kombo ekimi ngai. Alobaka ke mutu aza pasteur, mutu akosimba ministère ezalaka gi oyo azalaka moyibi wana, mais limoki moyibi nde esilaka ete na escroquerie. Si lelo ezaka na makila lelo nde na oloba na bino boyebi nini Gi Olangi akobi président ya ba pasteur na Congo. Bandeko Congo wana partout bulu yeke to memango ka bongo to sako boy makile esenga to tambaka na bulu yeke. Mais batikala jamais kopona le wana parce que le wa ale wana azaki mobulu abasi kolongola basi bazem abimi na o abimi komela ba whisky et pas na ba whisky. Azaki na armoire kitoko batia ba décoration ba whisky. Est-ce que nda o melango te? Ezaki ka décoration. Papa Alain wana bozomona. Mais papa Alain oyebaki eloko te. Oyo nyonso bazosala na bazokosa yo. Tika kokotisa ba papier lokuta. Na kati ya Belgique ko signature ya mama na bino ezate. Signature ya papa na bino ezate na ba papier. Alain tika ko bimisa mobulu Belgique eza ba problème pour le moment. Ba uti ko boma dese doa na kati ya Belgique. Ba mbutu eza kuna yaya. Comment yo Alain ovandi ozolia kitoko na kati Allemagne? Soko penye ze église ya mama na yo, eze église na bino po anino kiti na Belgique te. Yaka totala yoti. Église eza ya bino, eza ya mama na yo, yoka kovanda na Belgique. Yo pesa ordre et pas ya ba combattant nyonso Europe ba kita na Belgique ba ke kosala mobulu. Ayi na yeba ndeko bo partager vidéo au nom bo partager te. To ye ko kebisa mama papa oza na mwana no na JCC na Suisse na France na Danemark na wat ko meka kotinda bana na yo te ba kende na Belgique dimanche ou bien dimanche ezoya ba kokota prison. Et puis prison vie. Parce que ba belge ba na kanda ya biloko bomoni moyena tanga kombo lango ezake e wuti ko boma de ses doigts. Alors miko baka même Union européenne et kitsaki drapeau non.
bolandi d'information, on a landi d'information. Ba belge ba kitaki drapeau na bango. Ba sedwa ba kitisi drapeau na bango. Alors bino bandeko. Oh bozoka Alain ayebisi bino que bino nyonso ce qui peut le 25 octobre, ce qui peut dimanche, ce qui peut dimanche ezoya. Bokende kuna, bokende ko sa mobulu bandeko bokende te. Ne sortez pas. Parce que comme maman na ina tata na ina mikanda wana ezate. Ezaka kombo ya pamba. Bachaka ka fondation Wosho Hollande. Mais na kati ya mikanda kombo mamola ya papola ni signature ezalite. Alors soki boyebi makambo te, mama vanda sambela na ndako. Okende ko bunda bitumba kuna. Ale batu wana oboyebi. Oba saka mobulu na monde. Ba ye ba profiter. Ba beti minduki kuna. Bo kufi. Comment bolibo kabwana na église na masasi. Wapi nzambe na kati wana bandeko nanga. Mais allez yoza gourou. Comment tu peux envoyer les gens à la mort? Bino bo sambela ka fumo kota na chambre haute boke nko prier. Ce qui réellement eza ya bino kota prière. Papa mosi ye moko ko tika mona malembe. Ou bien nzamba ye bindeni ya kolongola papa mosi wana soki eza ya bino. Mais boza conscient que eza eloko na bino te. C'était juste idéologie bande ko travailler nango. Mais eloko wana eza ya bino te. Maman landa papa landa baya jamais ko somba terrain. Baya jamais ko tongisa église wana. Baya kutu te jour kutu ba fongo l'église wana. Jour ba inaugura église wana. Ngai la danoise j'étais là. Ba pasteur bazali kuna ba utaka na Nigeria. Bazaka leki na kulutu. Abandi ko kima boy. Zokima. Alobi mais nazo sentir que bo tcheni nyo bien te baba ngoni o ya se wana. Akoto alobaki mais il fallait pas bo fongola ngo jour wana tant que ba fongola ke église on qui sur la couleur. Nazo ba pasteur wana. Donc non loba kutu mingi te. Jour wana pe da ka choqué. Pasteur wana bandi ko ba bana ba liba contribuer pour na 10 000 euros. J'étais là les jours là. Et j'ai dit ah 10 000 euros ba les caliboso, il y avait des gens. Tel là pour t'avoir mis ça 10 000 euros. Congolais, quand tu as la foi, quand tu veux ta réussite, quand tu veux ta guérison, yaya, au moins il y a un okufa nangai, madame Gouda piaka 10 000 yango, pour nzamba sunganga pa babiki na pesi 10 000 na biki, yaya. Moi, ngana lingana loba makambo, moi j'étais là. Et then quand babé telingate, même papa moi stanga koyo ka loba mais là, mais maman la danoise zokanda yaka na ye kanjo ajong la ratso na kati église awa azala na ye. Na azala na ngaya. Mais là quand azala na kekuna na ye bate ba pesa ngaka place liboso poto. Ngel kambe pia ngaka kanda na église wana na bina ba mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment vous mutwana yambi ok fa na kota liboso poto mais c'est quoi? Bandeko, ne sortez pas pour aller en Belgique. Bokende kuna boko sa bitumba. Bokende binote. Papa Ephraim wana déjà suspension. Akoki ko tia makolo lisu na combat spirituel te. Oya ye bien otaye ke papa Ephraim Camerounais d'origine Tutsi, Hutu, ya Burundi na Rwanda. Akoki ko tia makolo lisusu na église ya combat spirituel na Belgique te. Police a pesiye au moins ba 5 mètres ba pesa rabatwana so ba soki bo wele la bana ba pesiye botan tin église ba komi ko pesa ba 5 mètres. Na papa moko boy na bosani kombo o ba uti ko nommer o bana mamolangi ba nommer ke yende mutakomi chef église wana. Et comme gouvernement, et comme l'okonine, comment vous pouvez révoquer quelqu'un au Yazala qui nommé te? Vous révoquez les fondateur église, il y a Belgique. Azaki nommé te. Bino boy na article na bino, bolo bakeno, bo révoquer. Ba révoquer mouto azaki nommé. Et ça y a église na il faut laisser
Ceux qui ont besoin que na pona kombo maman na bino. Pona idéologie maman na bino. Ba pesa bino quelque chose. Boyo kana la miable. Batine de la bino mbongo. Bino ba na mbalo koso mbongo bosala raté. Bino bonga osate allez osala wapi. Boli aka mbongo pepe. Osala ka wapi miracle ni yosaka. Prophétie ni yoso bimisa tata munoko na yo. Parole de connaissance ni yoso loba. O pe mutazu pe ayoki pe abiki. Boni bo sakana peuple jusqu'où bo sakana peuple bande konanga. Ngana eka kokebisa bana na nzambe. Ba mama na eko kebisa bino. Bo batela bana na bino. Belgique eza miné. Na ba police civile. Na ba police ya balati teni. Ba minduki do. Bo meka kutute. Soko lingo regrete mwana na yo. Ala kotikala na bana na ye azan Allemagne. Azo lia na minute osa lia fa fromage. Ero bazo lambele na ba restaurant. Ok? Allez, yozo mwana notinga na Belgique. Vous allez pleurer. Et puis, bande konanga bako kanga église wana ya Belgique. Et puis, bako fungola ngo te. Boko regretter. Wana penza maloba ya ba prophète eko kokisama. Soki boye, bakangi église wana. Parce que yango ndeza église ya munene na Europe. Soka bakangi yango maloba eko kisami ke après la mort de Maman Langi, combat spirituel eko kufa. Pona bakanga déjà ya Belgique, ya Angola. Et pardon, bakanga déjà ya Congo Brazzaville. Bakanga ya Gabon. Ceux qui vont parti Angola pe ba okanga. Ceux bakanga ya Belgique, fini pour vous. Bon bate la eloko ba pesibino. Allez yoza na siège na kati ya nini ya Kinshasa. Oza penda gourou. Oza ndoki. Ba réclamation ba di ko landa bino mama la bino banda ko loba. Ta mama bino banda ko loba ke bino bozana esprit sirène. Bozana esprit ya kindumba ya ba polygamie ya bani. Mama la bino tikala ko délivrer bino. Jamais. Au monde bandi ko landa yo Alain. Keba. Kende na siège na yo ya Kinshasa lia babonza kuna ekokite. Kana kama obiki nzambe. Obiki nzambe so asala batu nyo solo kola ngai. Mbe mukileza bien. Bande ngata naza na 300 €. Nazo mona naza na mbongo ebele. Kaka 300 oyo. Na mona kama naza na mbongo ebele. Na tina oza même pas na 500 000, 3000 babzune bazaka na ba 15 000 na ba banque. Ngana na tina na ngote. Pona tana kufi lelo assurance kundinga. Donc na mona eloko ozana ba mbongo te. So na zumbo na ngana lié. Mais ngana kokate batu musu batonda mbongo te. Ale mbongo nyuso yo zana ngo ba voiture ba jeep ndakwa bien ekoki kakate. Okotika ba siège za la indépendante, on a dit que OK maman kufi bozala indépendant, to comme na ba état, le quoi bino bozala ba article, tala ba article. Beaucoup mi sont les États-Unis, beaucoup de comme indépendant, ba kanisa ka siège. Ceux qui bozui quelque chose, moi 10%, boye botindi na siège ya Kinshasa. Est-ce que bozala mabe parce que kuna na siège à Belgique, ka bakata ya salwana, oyebi courant ba futa ngo combien? Oyebi maye futa mareza combien? Ba sentinelle soki ba nani bas eza combien? Yo kanti bon we kota combien? Na ba crise économique nande to sito timbi na biso ke nzamba kitaka na ete pona ko zambongo wana. Yo kanti to chaka isusu. To chaka na biso soute Alain. To chaka te. Domo ato yo zune église wana oko lela kutu. Ba nyongo yo koya ko pesa yo Alain. Papa mos moko kotikela. Pesa aya atala soki des heures ko kate église ona ba okanga ngo Belgique a boto libino. Bo ko ka o gérer ngo te. Nzamba pesa ka mutu na chance na e. Alonzo ko gérer ki chassa te. Yondo ko gérer bato bazolanda o ba ye wana ba oloba no sala bango ba coup d'état na. Bango nde ba grand miyibi so yebite. Baluka ba yiba ba omona moyen te. Yangwana ba ye. Comment ba kende eloko ba ko teka ngote ba bengi batu ba ko sala déjà estimation ke ndako wana so ba liba teka ngo ba ko teka ngo na combien. Bande kwa komba bino boye bate. Pa soki Alain atindi batu ba sali déjà ba yeba ke église so ba teki ngo lelo eza na combien. Ba beti machine mutu mwana moko na bango moko bango set ba ozwa combien.
siko bino bato bosobaki église wana mana mbovanda papa monsi boteka ngo boka asomela bino biloko na kati église ou bien boteka ngo bozwa mbongo nyonso botinda botyango na croix rouge et aider nango bato na croix rouge bato monde. C'est comme ça biloko ndenge na basalela yango ngana koyoka mawa sui bana mamolangi balie mbongo wana biloko bato basali soki ekufi batia ba mbongo nyonso ekende na croix rouge ekende na bassociation oyo ezo aider. Bososala mobuluti belge ya kobotola bino yango kongole bozaka na eloko te ata ozwi magasin ewumela te bozwi église na bino kitoko bongo église wana eza bijou eza kitoko makasi pokobatela yango te ndabani nanga koshite si bokoteka yango kaka nazoyebisa bino bokita kaka bosala mobulu bokita kaka bato ya Suisse Allemagne boya encore makambo ekwei kuna boya bokomona nde boko regretter bakokanga église wana donc soki bosali yango cela veut dire que bindo bolingi ke église wana ekanga mais so bolingi ke bana na nzambe basambela bovanda kimia biso so toyepa na bino ale so biso toyepa na bino tokosenga na oluka musala na oluka mbongo boloba na biso ni kota ba prière nzamba ko répondre yo dans le vide mais sikoyo bino moko tangu yo ale ozoluka mbongo kota ba prière nde okotaka biso bandimi yo siko bandi kobundisa bato obandi kotinda bato obandi kosomba bato papa Ephraim lelo okota isu na komba te tala ndenge obebisi osambela bato yo mtolela komba olinga bakiti wana bovanda ya pembe wana omoni yango danze lelo bando vanda neti biso tovanda na bakiti ezanga elamba omoni fo mokili baluka biso sikota tanga na komba biso mtovanda bakiti ya bilamba wana po biso te toapela bakomba data solo toabana nzamba solo bino bando kolana ko embellir bakiti lelo tokangi bino bato a mitema mabe botika papa mos eza cop na ndenga peza laka sous le baoba peza cop na nga ah oui eza cop na nga yaya bon mata bokite eza cop na nga donc ce qui na lelo na ko pesa moi flash mais na ko vandela bino penda bien un jour na ko expliquer bino yaya yango na soko zozwa vision. Même les lois lingo sala sudi nini na yo moko boy on a sepelangela dans sa sac émission ya cha kombo na yo moko kocha sous les baobao junior sous les baobao boy non lobi to ya olandela yo soto mojo banjonginda ya soloti voilà alors bande konanga il ne manquait pas les lots na 20h heure de Paris, ou bien 20h30 heure de Paris. Prophète Moïse, ngana benga ke prophète, mazaka prophète était, azaka apôtre. Ok? Prophète Moïse a collé kana chaîne nanga. Ce qu'on a besoin de prière, aux gens malades, aux gens a besoin de prophétie, aux gens a besoin d'orientation, n'hésitez pas bobenga. Yaya. Bolanda te lelo les juges, mais c'est les juges a changé langage. Bande kongai la danoise. Boye binga bien. Tamsu boye ba ngate. Bato ba wani ba djembela. La danoise makiona. Bande obomoni sur le baoba ezak église te. Awa na banganga baoleka. Ba franc-maçon baoleka. Bandoki baoleka. Bana nzambe baoleka jour asuka nzambe mboka otrier boyoki nga soki na ye pasteur osali mbeba nako ya so ipe paisa Moïse asaki problème na ye nako ya mais jusque là elo pasteur Moïse asalinga ezate na moni place a kosi mutu na moko te nga bato nyoso baleka na sule baoba oyo babenga awa na yoki mutabenga talo bananga ke alie mbongo nanga akosinga non mais pas na ye nini boye bango alo bango clair soka prophétiser est-ce que yo lingo ya délivrance pas na délivrance eza ko felete so yo lingo délivrance au fele okei na église ya ofele ok tala o kosamba ya papa mons kuna pe ok ofele mais ça rappelle ofele faut pe saper babenga ngo soki enveloppe ya kondima
ya kilo. Bon que lukalo ko feleti. Et le prière au fait le bien na katanda na yo yaya. Quand tu pries, ozo sa ba auto délivrance yomoko. Wane ezo fele. Mais so aucune église abatu. Makamo fele za katin. Eh les denozi, o fingi bostra, ngana fingi bostra te. Bosaka li boma na mituna bino. Bostra za conscient, ayebi ke maman na zolo ba vérité. Oyebi combien de fois, oyebi ke ngana sungi bostra mingi na makam na oloba. Bostra c'est quoi ayebi ndeni ya ko samba. Nga bostra sambele nga prière à bien. Kenzamba batelanga so boye bien moté. Boye ba pasteur combien France balobi kenzambe batela biso mama wana. Akende kozala na conforme na taxe na ye, azo ba comptable avant de refuta ba chantre na ye, avant de kosala ba dîner kolia, ba nini ay ba nini ko équilibrer mbongo wana ba pesa ka ye point bas. Comment koko s'encaparer dans mbongo belé bongo soko kufi otika ngo mama langi atika ngoti. Na papa olangi bakenda na yango makambino batu mukambo eleka na mukili et enseignera bino te bino ba pasteur mbongo mama na ngazali ndongo na ba bijou na ba nini atika ngo elamba lata kutomona jour akufata cercueil na ebolakisa oyo ku papa Woshe soki papa Joshua soki Joshua na kati ya Nigeria tomona ta na kati ya cercueil. Papa langi pe tomona kai na kati ya sekete. Ya masiko mama langi mutayaki na vision. Tomona e. Poni bolakisaka biso ete robe ni bolakisaka e bobombi. Parce que tout est vanité. Nga na 300 na nga na odondwa. Nga to ye na compte na nga 300 kaka na nango. Na nga bien na oseka na nga na olia soka na kati émission ona le. Bino ba boli ba million ba milliard bolala kate bobela ba tension. Lebo tika bambongo wana ale tala ba leba kobima bana na bino ba obima eya kitoko te makamba boye eza mabe makasi match ekende mabe yaya benga na 20h yaka to prier na pasteur Moïse yaka yo kaka paniquer elo muke paniquer omoni oyoki le juge kuna abike ndeko moko boye ya YouTube noko atrahir ye atrahir yo sundeni yo nda opesa émission batu bakoti ba million babandi ko finga nanga na ba commentaire la danoise makiona oui na sala makiona siko na ndimi yango ya osala kasi mais nzambe na likolo ayebi ke nga na sala makiona te mais quand yo omoni ke nga na sala makiona oui ndima est-ce que na benyo na makasi te nga pesi ka obe communiquer na nga simple et puis pasteur a osala cœur ouvert akoya pe ko s'expliquer akoya pe ko epesa biso problème nini OK na robande mission na avant ya kota nga na okota déjà na ko tia ba audio ya monsieur le juge to ko analyser maloba monsieur le juge et puis par après to kota pasteur bande ko bino mo boyebi ko travailler na be kolo wana ba pasteur ya ba monsieur le juge bino mo boyebi bato na nde bazalaka baze kolo mo boye no tanga te bazaka ba escroc bazaka lokuta bazare kolo moko ko travailler na bango te donc nga ko na ebite nga na ko travailler na bango te bolimbisa nga kolo wana nga mona na ngo 25% na kati ya bakila na nga papa na nga zalaki na ngo 50% nde bomona nga boye nazana makila wana makila moko bakoko na biso ba escroc so bazo travailler na mutuka balinga ka ba beta mutu mosinzo so ko tie locataire ko botelo lupango komi ba moko yenda komi mukolo lupango bazaka bongo ba ikolo wana alors mon pasteur Moïse keba ba chaîne ezebele so ko za vraiment ya nzambe ya solo tu n'es même pas obligé de leka na ba chaîne na bango Quel ko leka pa ya les nazana ce que les nazariens les kakanokuna et pas ya moi na biso moi si Fanny Moïse les kakuna na sepeli ma lokole TV na ndengo yambaki papa Moïse na ndengo expliquer biso na ndenge to comprendre qu'est-ce qui s'est passé en tout cas na sepeli ndengo zaki na milieu du village ndenge ngai pe je condamne personne nazo condamner monsieur le juge te nazo condamner pasteur Moïse te pour problème na bango italinga te pour na yebi yango côté
nazo tuna penza te eloko nini. Donc mais c'est juste souci na ezali kaka amon Angola banda botama abimata na Congo Brazzaville te. Papa Moïse sala grâce ko tango tinda bandike na Dubai bongo ye tindela biso ya na Dubai. Au moins makambo nyonso esili avec ka obena souci ya voyage oyoka voyage bonyo kosalanga boye voyage okotika pasi na motema voyage nani ako console dalika koyeba mingi te Mimi Ciel fo benga ngai obongisanga mongongo eloba mwana ngai apese bambote belé ça c'est ma fille moi si propre ya Awili Longomba alobaka mabaleki na voix na yo wana ya rock yeleo yaya communiquer très important aux combattants et combattantes de quoi des combats spirituels. Ne sortez pas pour aller faire la guerre en Belgique. Attention, attention. Les vents soufflent fort là-bas en Belgique. Il y a beaucoup de trucs qui se passent là-bas. Les policiers sont avertis. Il faut faire attention. Maman, papa. Attention. Laissez l'église évoluer très bien avec l'aide de Jésus-Christ de Nazareth. À bon attendez, salut. Je vous love. Bye bye. Courage, papa Mons. Dieu est derrière toi. Parce que Dieu sait que otoka ki boye, olala kanzala, ozwaka mbongo na yo, ya yo moko propre, ofutaka avant kutu bandimi banda kocha, elikuta na kati ya kesi wana, Dieu la akobundela o tina suka. Et puis conseil à suka ezali ke soki batumi bale bo tambola bo yo kanate boka bwana. Donc boka bwana yo kende allez bango pe bakena komo na bango ya Olangi Woshi wana bakena ngo so bakanisaka Olangi Woshi ngo eza kombo moko soki eleki ba kombo nyoso na yebite kombo ngo bokanisaka eleki komba Jésus Christ na puissance banda osambela kombo Olangi Woshi banda le tongo soko ozwa lobiko eza pe loko nini ngo bonyokola batu bona kombo bozwa kombo mama ya bino bokena ngo. Allez, na Belgique pe kombo ne longwe. Même na chaîne na bino na F soki oni. Bon longo lango bo changer kombo mususu. Bon longo lango bozwa kombo na bango bo pesa bango kombo na bango. Allez, bino bozwa kombo mususu bozwa ata Saint-Rita boche. Eza problème te. D'abord c'est kaka. Ba de nga mikolo na ndako na zina en congé te maintenant que musala te. Voilà. Ah, moi c'est kamalam. Bye bisous. Bye.